asalela biso vidéo ya place oya vandaka asalela biso vidéo nda sala ba live wana asala ti maquillage te alati biso ka sengla muke kasi te maquillage te ngayo na ti maquillage na ti te ando zelela ina ndo zeka jour akosimba Fabregas non c'est les 48 émissions je te jure non tikete akutana yango na botisa mwana na sundola mwana mongol oui ba risque na mwana nzela Turquie nzela mai pour pas comme en France mais France ba va dire wapi wapi oh on a Paris non oh non wapi si bino ba nouvelle on a Paris te on a Paris te on a Paris te oh on a maloueka ya poto bazana on a charisme ba tano rigueur na ba tindika no musika na bango no ba attaché de presse ba sa no misala oui c'est ça parce que misala na bango nde ko défendre bango attaché de presse ata bandi lo banda lelo ti lo biso sa musala bien te mutu ta ko chayoka c'est Matika Songo TV chaîne ya Nguya Matika Songo TV Matika Songo Kasongo Matika Songo bon garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un petit aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato kete ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre émission Tosolo. Là, une émission Tosolo, la carte bêta maso, ça analyse politique, comédie, tout consort bêta maso. Aujourd'hui nous sommes là, dans le nom de Moro, il est sur le net. Net on est ma caméra chaque jour. Mutumoro boy chroniquer, c'est mort, bébé ça peut pas chroniquer, c'est comme ayo, a fini maïs au Fabregas. La fille en question c'est mis dans la Taylor. Aussi une chroniqueuse na biso pe ya eba na faire ça mais diko alali ala muki afinaka maïs au Fabregas. Afini les nini. Ya on ngape na bino la ki mette na lokipe chroniqueuse pe lokola nga moi ça pembe katalea to me ko sorane non. Ameka ko expliquer pourquoi mis dans la Taylor comme tu na niveau haut. Ameka na ko dégager non. Ameka ko expliquer sur ma camion sur la. Quand moi je dis déjà bonjour Kataléa. Bonjour. Bonne santé. Santé pepele kando mona santé zango kitoko malgré moi ba méchant. Mo monika maramba on ndenge tambola mo ba méchant mais santé za vraiment malamu mingi. Ambo tebele pe ba merci ebele na ba abonné ya chaîne Matika Songo TV. Ba merci ebele na bino. Bambo tebele to solo la vraiment to loba quand ndenge senga rato loba. Si ça ne va pas, et c'est un rakoloba pour que et continue. Voilà. Ok, mid Kataléa plutôt quand moi quand on est plutôt beau excusez-moi Kataléa mais qu'est-ce qui se passe entre Mid et Taylor na Fabregas maïs ou Fabregas? Bon en fait ce qui se passe entre Bango et ça qui est Mida en via Fabregas. En via oui. En via Fabregas et Azala na King A. Vu que Azaki fi moko boye autaka webi naka ni bakaka ngopeza ke belé. Bon ça ne vaut pas la peine y autant à kumbaka. Abandon buta naka kuna naka ezana nakataka nakataka ezalaka na ba place musu baka officier ba villa est-ce que abandon buta na camp pauvre wana o babinga ba 312 na kata camp oui fimo ya saleté fimo ya makonza parce que moi Fabregas chaika ezalaki te on ne peut pas se faire remarquer bando simba kate parce que erazi opportunité ya okeke osala kindumba na Angola
asali kindumba akatisi ake Turquie akatisi na nzela ya Turquie nzela mai comme na poto nda jusqu'au moi monopole wana bisi ko na comme na poto boye nako clasher sur Fabregas ako changaka donc on a na posa yebanga na occasion pe ko sala ki ayebanga donc c'est ça. Ah, ouais. Donc là, je serai pour bailler. On vit kaka, bailler kaka, ça m'a un nombre de vies. Pour que Fabregas est un leader, tant que tu as touché Fabregas, tout ba lukara batala, oui, bailler balobi nini, la ramumpe, alobi nini, c'est passé kuna. Donc toi, tu as profité pour qu'on soit ma vie, a profité qu'on soit ma air, ba foutre na YouTube, a beaucoup la moi ne mon pas na moi na mongol, oui. Ah, c'est bon. Oui. Avec moi na mongol, moi na botana. Soda moko boya bana ko mila lotoko na kan. Oh papa mukolo, je te dis vrai na oh. À contredire. Ce que ça pena bon ta contredire. Alors belote. Papa moi mukolo, papa ba mila ba soda kala wana ba mila sko ba lotoko, itikala bango na nzoto. Ah oui. Akutana sko na mida, vika da fi mo nzala, alela banzala pa pamba. Akutana yango na botisa mwana na sundola mwana mongol. Oui, bah risque na mwana nzela Turquie. Nzela mai pour pas comme en France. Mais France va venir wapi? Ouais, wapi. Oh. On a Paris non? Oh. Non, wapi c'est bien une nouvelle. On a Paris. On a Paris. Oh. On a maloué kaya poto. On a Paris. Oui. Oh. Comment non, on a Paris. Donc si ça ne va vidéo on a Paris. Yo mona vidéo na ye. Asale la biso vidéo ya place ya vandaka. Asale la biso vidéo nda sala ba live wana asala ti maquillage te ala ti soka sengla muke ka c'était ti maquillage te ngayo na ti maquillage na ti te ye pa ti acha maquillage te ala ti la biso ka mo sengla singa mukie ya bela to mona pe mo libumu na ye o mona ba terra seza libumu mwana mwasi wana o ko pusa na tape mena terri ya linu to finga Fabregas azo d'assises makasi fi wana. Non, régler continue mouké tino aussi ça parce que ce que moni muta comme tino niveau au final quoi faire rigole est bandima hein faire rigole bima mi dazate hein faire rigole sali makambo yo lelo ce qui tozo penser na ba Madilou tozo penser na ba papa Wemba tozo penser na ba papa la biso Lutumba Simaro c'est faire rigole. Faire rigole aza icône aza muto imita kapenza ba voix ya ba papa na biso wana bakenda wana ba papa wana ya musique congolaise ba simba ki penza musique yo bakenda wana mais soko moni fille moko boye ya saleté ya makwanza ya mabiata azui courage au fin à faire rigole c'est là prouve que aza na éducation TD1 éducation de base exacte parce que muto aza na éducation de base akofinga mama mutu te impossible. A confier à maman mututé pour amener ça dans la place il y a maman wana soit kazaki maman nanga mais elle a pris l'audace ya ko finga maman ya faire mais souki wana te a déborder et c'est pas Fabregas. Oh là. Mais quand dans qui katale va lobby a fini Fabregas parce que Fabregas ali Karine moko la parole jour anniversaire na pas déjà Karine a craché sur Fabregas c'est belé c'est comme on est à cause les vidéos na sens nini ne cause nyo ça ba mafinga nyo so wana Mida a attaché à Fabregas là de 1 Mida a porté parole à Fabregas. Mida a une relation avec Fabregas. Mida a conseillère à Fabregas avant Fabregas a dit que tout le Mida voilà je vais faire ceci, je vais faire cela. Il faut que nous permission impossible de la rater. Mida a conseillé Fabregas a conseillé à Lingi. Donc bazaki na rancune na bango na babana ki rancune na Karine. To Karine a fini Fabregas. Yemida za kite. Si tu veux yo kana faut pas vendre mida même si mida to yo kani voilà to yo kani. Non, et vous ceux qui Fabregas de muka bannir na yeba ba rancune na kalawana lobi azana yesu na posta na ngote parce que yebo ko lo ba mikolo attitude mumpe. Alors ça le kaka mumpe abi ye kuna azana yete atiki na ye. À quoi sérieux ko finga mutu? Dis-moi un peu ndeto zabo moninga peut-être mutu moko finga na yengai. Ndamoko wana na kina ngako senga mutu wana bolimbisi. Pasi na we za wapi? Vraiment. Yango ndeko pesa yo audace wana ya kofinga mama wa botinga ya kofinga nga zoba ya kofinga mosi nanga to bana nanga. Non. Et ça carrément impolitesse. Ah vraiment ça carrément impolitesse. Apparemment on a moins qu'on touche qui fait rigolo.
Apparemment, Midala Taylor en question, c'est pas la première fois à finir un musicien. C'est comme si Paul Lucas Bez n'est pas à finir un musicien. Ouais, Lucas Bez ma casse. C'est pas pour la première fois. Mais yo siko, et là on est vraiment sur ma casse. Pour na mono yo vraiment là qui fâché. Parce que adasa ya manga kara. Na c'est mère non, ya manga kara, ça qui tellement fâché. Et là on est sur ma casse, on a vraiment. Comment ils bango nyonso tout baza ba leader na biso, ba leader en mboka. Mais à savoir que mutu na mutazaka nanu na point oyo ko toucher té. Azaka na point faible na ye. Donc ceux qui tobito tanga ba musicien na biso toza na bango. Et ça fait nombre ya ba fan o bango baza. Je peux dire Fali Poupa, président Fali Poupa za ba fan na ye. Président Ferregola za ba fan na ye, président Fabrica za ba fan na ye, ainsi que Wera Stone Jibem Piana ye nde bazala kawana. Bana ba fan na bango. Tant yo touché peut-être à Ferregola, tant ce mutu wana za na ye penza fan ya Ferregola, mais touché ka ke sali ka passe. A ozela ka jour au Simba ya ye, nando zelela, nando zera jour à ko Simba Fabricaz. Non, c'est les 48 émissions, je te jure. Non, tiqueté. Le quoi il y a ceux qui a fini mutu ba répliquer, il est pas répliqué. Ngana to ketina suka. Parce que l'eau que vous faites les ngana kota wala sala pembe na ai lo te a pembete. Oh. Oui, ana choko. Ngana pese devant. Oh, pour les qui s'attendent. Oh, na yé mona ya quand salité ma koloma yanza ba non ça te prépare ba réseau. Oh, si. A comme chroniquer ces journées. Une fille moi chroniquer on fait bébé. Et bébé comme na oka mutu mo ala muki eza lokola. Et lokola biso te to sala ba formation non. Et aka mutu mo ala muki na ina tongo un bon matin comme ça habité na posa base na finga mutu tel na zo base. Voilà. Des bébés comme na mwana mo chel mo ba ndasa ki ndimba kuna na ka aboti mo na zanga tata. Maman na ye a vivre dans des conditions difficiles mais a aussi monopole pe courage ya ko finga ka ba artiste o ba ko boko la yena famille na ye mobile. A luka succès luka base mais na Fabrica zo base te hein. Oyebi o zo de base. Je te jure o zo base. O suka na Fabrica yena lo ba mumpe ba fane ba lo ba mumpe te. Ngana yo pièce par pièce. O fingi na leki na fingi yo mida na Kishasa. Je vis en kin, yo za na poto, mais je vais te prouver que ngana na kin na leki on a bien. Na leki on a nyoso. Eh, ta fille salito bota mona mongol, ta fille au vivre na bonga YouTube yo. Yo na assurance maladie na poto yo. Eh, ala mukanda. Ana ngo, wakangunda mida. Mama, poto wakangunda mama. Ko vendre la YouTube te. Ata Karine Mokonzo yo zo finga lelo Karine. Oh, Karine nazo futa lelo za o asala ki lobby na passé na ye. Mais yeba ki oyo bandi bezo zo luka oyo. Un jour oko futa ngo. Oyo fingi Fabrice parce que Fabrice a saleli Karine Mokonzi vidéo. Fabrice a finga batu. Mais eze loko yo sala. Yo zo finga batu. Na yebi te fira yebi yo te, fira clasha yo te, fira tika la kolobelo te sur yo mais ozu courage yo finga faire. Voilà. Mais comme ce Karine wana azoka ba opportunité finga ba parce que bazalaka abando ki ba rep ba président na ye tu vois un peu yo siko zo ta chance okuta na faire rigola ozo ta chance okuta na Fabricaz to yebi Fabricaz te ozo ta chance o te kezalaka okota ta rep moi ata na podium bo Fabricaz aboki ata libango zwango te pour mona Fabricaz na misu noté avec quel courage maman respecte-toi s'il te plaît. Nabino s'il te plaît t'es dans sens à rebondir la yo. Bon nabi s'il te plaît pour que oza moi pardon. Oui dans la kanda oza moi si. Moi ça dans le la yote. Moi ça dans tout quand de mon connaît munene solo mino epola ndenge pe comportement na yo eza boyeza bien intimida. Ndenge bandi boye tokokene pe kaka bongo tokotika te biso tolemba yo te kada yo Fabrice bitanga so yo moko bitanga so pe biso totika te tola soke yo doza vrai bitanga so Catalina na ye ko sakanda makasi to continue maintenant tu as une question oui bien éduqué on a lingo finga été partie intime pour ça na bina sima partie intime na yo mida o parce que ba kera se expliquer kaka mais le mona linga loba apparemment internet yango pour mutu à la succès pour tout la succès ndenge to kanisa il faut qu'on cracher sur ba leader il faut qu'on crache dans ma vie privée apparemment je comprends pas vraiment internet en mikolo tu peux au moins t'expliquer un peu en fait le problème c'est quoi
Tu vois, tout le monde sur Internet veut se faire voir, quoi. Excusez. Moutounion sont alignés Bachaïka. C'est ça le problème. Tout le monde a liboto na biso. Tu vas voir que Moutou Abanda Kalame a eu succès dans temps robo. Il a travaillé dur pour que a succès wana. Et ça au cas na internet c'était s'occuper de bito kota na monde de la musique to monango. Tu vas voir que pas si oyo ba musicien kala ba monaka pour que bazala o bazalelo. Et ça ndé monté na pas si oyo ba musicien siko ba mona. Comment on a mis mon robin en 2019, en janvier, en septembre, on a succès à ma casse à Nice et mon kili. Tu vois? Au fur et à mesure, mon désir évolué, une politesse et comment ébélé. A évoqué, on a un tel boy, on a fait un tel. Pour ça, on a fait un tel. Bah, tu n'as pas reçu pélaté. Bah, on commence à répliquer. Tant on va répliquer, mon kili est à l'anga. C'est ça. Donc, Moutounio, ça va pour ça à se faire voir. Ils ont même biso na shit oyo. Parce que tout d'abord, bien que tout ce qu'on fait là, bien que va de l'urnion sur tout ça là, surtout bitozonga moi si mamouké, nous sommes des éducateurs de masse. Nous sommes des éducateurs de masse en général. Nous ne sommes pas là pour que tout fingaka, pour que tout le baramaraman va bêtise devant la télé parce que il y a des enfants qui regardent la télé. Les gens des parents mususu batalaka ba TV na ba na bango. Les gens des parents mususu balekisaka ta na bango trop na internet na ba na bango. A tomber na émission moko boya yoki ozofinga ba bêtise moko boya. Tu vois ça diminue un peu. Ça diminue un peu yango izo mema biso na ba shit. Mususu za nini? Mutu atangi. Azana notion moko boya. Ba tsaye yango na mutu ke tu vois, au travail. Azana ngona mutu. Akobungi songa ta mpromote mais on attend la ngote. Parce qu'il y a telle qui est la finga qui est pas vu comme micro abandi ko finga. Voilà le retour. Ah vraiment voilà le retour mais ce que tu qui dans ton côté heureusement il a mis d'être tout notre mécanisme sonant na orchestre ya Maestro Fabrigas. Na yo ki ba lobby que Chomi animateur ya Robino apparemment agent on s'atteste à Lelo et pas Maestro Fabrigas Marie qui a la photo Beka Muto à cause là on a comme chef pour amika ko diriger répétition mais lobby a ça la répétition donc à cause ça la test na plutôt Lelo. Maintenant yo au concevoir ya on ndeni romoni bongo to yo ki bongo comment tu as conçu? En fait pour moi je dirais c'est une très bonne chose parce que carrière et zara mystique. Tu vois? Carrière et zara temps. Carrière et zara temps. Donc à Jésus pour ça na carrière peut zo na ko diminuer. Musicien batina ka été longwa ya ka bono. Musicien alongwa na volonté na ye. Soit il y a un problème au sala qui a longwa qui place mususu. Soit azaki comment on a intérêt moko boyete. Soit abane ko se retrouver té. Tout le monde qui chomi abane sous penza ko boire quand penza de chomi otoyeba qui on ne sait pas le problème, on ne sait pas si c'était quoi entre eux là-bas. Wana penza ils a penza problème na bisoté. Il y a un problème na bisoté, toi peine estengo ya koyamba chomi. Si c'est vrai que aye penza na mutema na ye mobimba, on va travailler, puis on a un problème, puis on a un moumpe, pour travailler bien et ça a malade mais et ça a été que na sens il y a rancune Fabregas ndé abendi Robino Fabregas na sala aye na nenge na ye na volonté na ye tam sous amoni ba intérêt moko boy oh il y a moni ba intérêt personnel hein, on ne sait pas yo ko zala mutu na mutala na vision na ye yo ko zande yo zo monela ezandenga na monela te matam suna na vision sona komi place na sabu peut-être yopé aux vision on a comme place na sabu ça mutu na vision na ye o chomi ayeli biso to ebité mais biso to ebi ki chomi ayeli musala c'est ça. OK, merci à tous ça déjà na suka et émission na biso au calcul basoni parce que na yimbo kozana kanda ya Mida Taylor. Ouais, tozongele pe. Na ko ekibo tika otemba mo poto katamba mo émission na peso mama luba ya suka parce que to comme tchana suka émission mo mabanga pe ya suka. Nazongeli Mida. Au lancer de Fina Villanova. Tu peux me le Fabregas de Villanova. Oya mumpe. Biso to aba mumpe te. Biso mi te donc peta koleka yo Mida. La personne devoir exercice.
salela biso émission sans maquillage. Latela biso bella. Latela biso bella. Soko sali bongo. Wana betelo maboko na oloba lisute. Soka na moni ya solo pino ndenge oyo zawana oyo ozaka courage ofingela baninga na oloba lisusu te. Wafia sali to afia makwanza mida. Normalement il fait pas na choka. Mais la moni t'a osé. T'as vraiment osé. Donc faut la régler compte na yo. Malembe. Soki ka komeki ko répliquer. Soka meki. Tourne parce que moi je suis une fille bien éduquée. Non, le bango mettre toi. Je suis une fille très bien éduquée. J'aime pas t'inciter des parties intimes. Mais si tu continues, ma chérie, je vais t'insulter. Si la Kati, non là que ça va tout que naïe bien. Fais saliton dimate. Mais yo peut toquer. On a fait les transformes comme ça. Yo kazana pardon, ozon pardon. Parce que nyonso zolo bana o batinzu yo, ba pesu yo mbongo, toza attaché pour sa fabrication. Non. Likambo zo boma yango wana. Likambo e boma. Moi le ko pesa na. Oui, kana. Ya. Moni kana nanga. To shiteka te. Oui, moni kana nanga. Kana ngeza pa makasi. Kana nanga kana te que parce que na attaché à fabrication non. Moi je suis fan de maestro, là de 1. De 2. Nakoko permettre jamais na utotanga kombo ya président papa RVA, président Ferrego là. Natangi fali pupa, natangi mutu nyonso. Natangi batu oyo midazo clasher. Natangi bateau mis dans clashé pour dire que ce n'est pas bon. Baza bateau yo baza ba kitalatala ya mboka quoi. Ce que ba bible lo batanga ba parler sur la musique congolaise. Ba bimisa ba maestro, ba bimisa ba Winston, ba bimisa ba icon, ba bimisa ba Kofi Olomide. Moi je suis contre bateau tout ba lukara ko bebisa réputation ya bateau ba sel la rabiso msa malam. L'autre fois on a levé là qui sur la fille Rafine Tumba. Afinga qui a clashé qui sur Kofi Olomide. Mais na âge où Kofi Olomide à cause de papa Rafine. Bien sûr que oui. Maman mi azam ninga Rafine te. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre et na kati biso tout le monde ralibanda. Mais c'est ce que je dis que biso apparemment pour tout la succès il faut qu'à refinga moto. Voilà. Il faut qu'à cracher qu'à surmonter, il faut qu'à ça les. Parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Baza ba icône ya mboka tout d'abord tout le monde qui fanatisme. Ceux qui biso moko ba chroniqueuse ya Congo, tozo finga. Ba musicien na biso moko bazo pesa biso honneur. A combien plus forte raison ba musika ba koza nga kofinga. Ceux qui lelo qui mutu journaliste et chroniqueuse moi nigérien kuna fingi ya Congo a hotelemi ko télé matin. Parce que yo moko pesa accès. Qui na Côte d'Ivoire kuna ba clasher faire égaux là au tous les matins parce que moi repère accès tant que yo ko respecter maman na yo te maman mutu ko respecter te tant que yo finga maman na yo so ko moni mwana mususu yo finga e ko fungola mnote pour ça le rappel on doit respecter nos artistes on doit respecter nos musiciens makabozo c'est passé trop na ba musiciens et naro c'est déplorable aussi nous pensons à musicien parce que bango monde bazo pesa rapé ba accès belé tu vois un peu bazo pesa rapé ba accès belé mutu moko boye aza impoli aza fi moko mal éduqué mais au poussier pembe na yo ba retomber de omoni oyo lelo tozomona ba mida ba ozo courage mais malgré mida pour ça pembe la fabrication alandi à lire ya baninga o babandaka. Bon, en fait, on a toujours qu'à sur Mida Taylor, je sais, mais intérêt nous a vraiment ni pas aux autres boules l'avant papa, aux dents papa ni Ferrego là et puis il y a Maïs au Fabregas, aux autres boules les Makasi. On a intérêt non. Intérêt dans la Makasi c'est ça. Batika kofinga ba artiste ya mboka. Moi ba délire na biso, auto sala to finga na biso ça se comprend. Batika kofinga bato bazo sa fierté ya mboka. Parce que biso sans bango tozalate bango pe sans biso tozalate donc bango bazo vivre pour na biso pe tozo vivre pour na bango on doit respecter nos artistes c'est ça mon problème on doit respecter nos artistes ezate mutu nyonso koyaka ka azana monopole ya kofinga ya koloba ya kofinga si ekomi elongwa que ba finga bango ba koma kokota tina na bandaku na bango basi na bango bana na bango ba mama na bango. Tu vois un peu, les autres ça peut valeur mon côté y a bien, les autres ça peut qui ton côté. Donc on doit revoir.
totala penza totala nanu bien tomona o to sala eza malamu to eza mabe oui base ezalaka oui succès ezalaka mais faut ba succès na yo ozolengo na ndenge nini est-ce que succès na yo avant ba succès faut finga kaka bato nyonso baza succès ba finga non je ne crois pas fali oh le lo ça succès abimé pas ko faire finga ko fité hein mais ça succès makasi hein ah oui aigle aux chroniqueuses aux éducateurs ya masse vraiment et leur nini oyo koki ko ba plus na ba musicien oyo ba finga mara chaque fois ba finga mara ba précaution ni o ba kokozwa pour na ba chroniqueuse o ba royal lobby to o ba royal après wana pour ba commencer na ba niveau ya ko finga ba on te pas la société ba précaution hein donc il faut prendre des précautions pour et comme les sauter vraiment en tant que yo catalé ya moi ça maël moi ça pembe moi c'est sage je sais que non Orozanga toujours ba conseil te ya opesa bon pour ba commencer na ba niveau o te ko finga ba musicien ko krashala so bango ba tout comme ça ba précaution o bango ba cause. Bon premièrement pour moi je dirais ceux qui pensent à ba précaution il faut pas voir faut qu'à rigueur. Tu vois pour ne pas citer les noms ils ont ba orchestre belé hein o ba musicien ba sakana raté. Pourquoi parce que président a rigueur. Premièrement ils ont rigueur. Tant que nous avons rigueur à clasher sur yoté. Artiste na biso ba ozanga rigueur, ba ozanga autorité, ba ozanga respect en soi et là ba ozanga yangwana. Donc bango moko no premièrement il faut ba respecter. Yo za chroniqueuse, oza chroniqueur, oza na poso comme attaché na nga. Il faut na zona ba papier na yo tangela. Ah oui. Il faut na pesa yo ba directive. Il faut na pesa yo façon ni nga na lingi to tambolela. Soki okoza d'accord a finga, yebisa il faut fingela boy, il faut fingela boy. Ah oui. Soki okolinga ta finga, yebisa nga na linga te muta finga. Ko finga te mais lo baka boy, salaka boy. C'est ça le problème. Et là comme ça ba mission na biso botika sentiment. Ba mission na biso baza un sentiment trop. Balingi le coup trop. Intel ayoka ki intel afinga ki akumisa ki après ce sumbongo bilo pe bofinga lisu tu vois ils ont augmenté un peu taux ya impolitesse baza na charisme ba tano rigueur na ba tindika no musika na bango no bataché de presse ba sa no misala oui c'est ça parce que misala na bango ndé ko défendre bango attaché de presse atabandi abandolo banda lelo ti lobiso sa musala bien te mutu ta ko chayoka ba attaché de presse ne bazo boma makam pour ozo attaché de presse faut la tête bien faite o yebike soki na lobi na ya ko yoka ko zo fi o eto yebike mutu de jeu doka ozuye retomber ezongela parce qu'elle est courageuse alors ça la bien fait on redéfendre bien tout comme ça c'est ça baron pelo balingaka non pour mutu ça musa bien phase courageuse te hein mais et pense ça peut-être non pour mutu ça musa bien phase courageuse te phase courageuse te voilà soto zongi moko na ye moko maestro depuis maison mère atikala loba te azala penza mutu ya koloba penza côté mais lelo batu ba onzima misala na ye ezaka ka misala na yo ya bien nde ko sala ke ba nzima yo ezate fo finga il faut ça sondelino donc ba éviter penza nanu bato mitu ebeba et ba tenir rigueur makasa musala na bango ba lingana nu penza makamba ba attaché te ba se concentrer na musala pour to linga bango pour na misala to linga bango pour na ba attaché te. Ok, merci, nous sommes déjà à la fin. Donc c'est parce qu'on va qui repère ça, mis dans la Taylor devoir à domicile. Puis ça nous devoir après à la tabella et après à la tabella, il y a singlé, il y a ce qu'il faut le banda, il y a maquillage, il y a singlé, il y a ce qu'il faut le banda. Tota nanu, so qui penda. Atikate. Te limunano limunano. Après to te na mipende. Et puis ala kisabiso ndako ya vandaka na poto. Ala kisabiso assurance maladie na ye. Pe Alexa biso elongi na ye kwa po mikolo osaka ba live azipe elongi ache ba photo batu to mona ye penza po batu bele pe ba yebiete so penza za mida penza ya komo ya Taylor wana lo ba bwaka bassin to ndima ye pe to betele maboko mais aussi longtemps ya saka ba live na sima ya écran ache fond d'écran mususu ya batami na sima zelote chama kwanza makasi
Mais ça tiki te ngana za na ye penza na ye oui ba anniversaire ya makasi penza ya carrière fraîche donc ça va bien na sakana on a 10 ans na on sakana 10 ans on sakana 10 ans on zakam qui est donc qui est mida 24 ans te on 50 ans on on 20 ans na carte oui on a 44 ans on a 44 ans oh 44 ans mida amona ya maman 76 77 oui âge ezalaka omona ata bajoueur bakitisa ba âge ata na poto so olingo bwaka ngunda bakitisa pe mwa âge mais ye na abwaki ngunda te ana mokanda te mida bwaka ngunda atika koma maestro poso oyeli mpe akoma maestro biso mpe atozana toregle compte na yo mpe devant mosusu asala biso émission nde asalaka ba 30 minutes ana na français ata 15 minutes en français comme ça 15 minutes ya lingala penza na opesa ba félicitations. Voilà. OK, moi ma banga moi ba remerciement ezanga te. Ba remerciement na ngai na batu tout vraiment balandi na ba ba sepeli na nga na ba sepeli na nga te. Je m'en fiche nga seulement je fais que mon travail. Je veux que le bonheur de mon maître. Ande na lobaka kaka la lingara toujours bonheur ya maître na ngai. Bah merci na ngai belé ya Michel Bangabito ye pena la ki wana na mutandi pour papa dire un grand merci à patron Augustin Kouchi depuis moi des patron solo la kitoko patron solo la bien. Merci na ngai belé na maman botanga maman mami luseko maman bimisa moi c'est kitoko moi mineur moroboy moi na yebi lusité moi na yeli pena mida redresser mida na l'accès qui est nga penza na koma liboso na ye na l'accès qui est ana atono vida elote so lingo finga nga to finga la penza kitoko numéro na ngeza plus 243 89 52 40 447 plus 243 89 52 40 447 numéro na nga WhatsApp yangwana soko lingo finga nga to finga la penza makasi soko lingo sa ba remarque ba conseil ka ndenge zalaka nazalaka wana penza mutaboya remarque azalaka te na lokwa fema kwanza te mida wana afinga batu pona base. Merci Nazili Bino Mengi. Un grand merci à mon caméraman Coco Dema, aussi à Thierry Bokongo depuis l'Afrique du Sud, le mannequin, mobile kitoko Motemaya, Evelyne Kaeme, Bambotebele, Luc Amour Jadal, papa na Tressiane Gladys, Ambraza Villa Noble. Mobile kitoko Amanu Makie c'est Manuela Bambotebele, Dieu merci Chimonga, Meshak Elonga Mad, on va bisous na bango ebele. Pourquoi pas saluer Fabien Mkeza depuis Londres. Bienvenue Misamo, aussi à Lick, Tony Kalala, Bertina Massablonzi, Massaboula, tellement ebele. Bisous à la prochaine. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.